Est-ce que bique coronavirus oboma? Ezoboma. Mais tout dans la science c'était qui ezoboma pour tout monde na noté. Basali ba mabala ya ba homosexuel ya ko bénir même mabala wana devant Nzambe to kanda Nzambe kiti momao. Na utana mboka fona teka na zumbongo na zongi mboka mais awa na osalani bango bakanga biso banko ayebi ke mboko yo ezali ya ye fashi na gouvernement na ye omengani ezabwe chaque jour na lela na komba Kabila. yango ne boma coronavirus agenda oza tomeka pour l'encouragement souci na kata motema ki moto azala na moyen ya kochata loso te na ndako yango moni ba mesure nyonso bazolinga bazwa mpona biso malgré mpona baintérêt na biso mais ezozala difficile. Voilà, bonjour, bonsoir, on a bandé tout au Bolinga, Fashion Miguel, le vilain de la presse congolaise. Donc, Fashion Miguel, Ata le ligne Yambo, réseau Pesa Penate, mais Fashion Miguel, le vilain de la presse congolaise. Non, ça l'ara boulot quoi donc. Tota Moussa Mikron la biso, il y a Alostar. Zoazoma ba impression ya batu moko par rapport ya événement ya mboka ndenga eza ko se passer quoi coronavirus donc na ndenga ba kimpena coronavirus pena na kansi batu bazo nyoko bazo kemba mabe mais choix exact to sala ramusala batu tout au Bolinga Fashion Miguel le vilain de la presse congolaise. Tous s'abonner quand on a site Nabiso via TV Monde, tous s'abonner, tout le monde a ba news, tout le monde a ba marambo belé, oh et ça la bino vraiment bien partout dans le monde. Merci beaucoup na ba oyanga, oh Bolinga ranga vraiment donc Fashion Miguel ndena la rabino boulot, depuis quand na sala quoi. Merci beaucoup pena Herman Pro, babi Herman Pro c'est Herman Pro mon boulot quoi. Merci pena XL bébé d'or mineur à Kati, XL bébé d'or mineur à Kati, asa vraiment mineur à Kati moi que comment on peut bête pour au sol la mabe ici bébé dominant 4 merci na bandego tout au Bolinga vraiment merci pena Deborah Bombanga maman na splendide la victorieuse Deborah Bombanga maman na splendide la victorieuse bambote la bino pe ngwana bambote pe belé na Léonie Kapinga bi maman moro bien asolara bien na Fashion Miguel le vilain de la presse congolaise donc tout ça la boulot na ata musa micro na ngai allo star tout ça ba impression comment ba to s'exprimer na micro na ngai merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonne santé. Santé bien. Mais na auto mona ba auto landa ko ta ba policier ba botelo mai au juste ni le kaki. Mai tamboka etamala mabenga na lukana. Ngana lukana ndenge na teka bo mbongo na ngezao. OK. Na utana mboka. Fona teka na zumbongo na zongi mboka. Mais awa na osalani bango bakanga biso. Parce que juste ba karabino pour ni paraît que mo konzamboka ba ko se mibe ko batu ba bimate mode parler quoi. Bon yo bimi pour ni. Asiko na soki na bimite na oliani yango ezelo zo liesa biso yango na to bima bon message non ni ko lancer na bandeko ba Hollande biso ça te bakunda mboka ngana lobelo te bafungola ka biso to teka po biso to linga to bima fo ba pesa biso soki balingi bongo ba pesa biso pe misala ko mais paraît baboyi bana mai boteka mai mais yo bimina mai point paraît ba konzamboka baboyi boteka mai na nzela siko yo bimina mai ndeni en même temps mboka pesa bien bango moko bato baloba lobi ke to bima musala no so sala na o yango na bimi siko yango bimi yango na siko bakangi point so yango bimi bakangi ngaka po ndenge na bando teka yango bakangi ngai se protéger pété ozomaka baprotège wana esala te. Est-ce que bique coronavirus ezoboma? Ezoboma mais toza na science te ki ezoboma po tomoni nanu te. Omoni nanu te. OK, merci beaucoup. Ça va. OK. Merci bilomo boki tozaka bana mboka to interviewer bango to e baba vie bana mboka to baba impression bana mboka par rapport ya conjoncture mboka na biso comment eza ko se passer donc bana mboka na biso to vivra na système à taux du jour donc le lenge o ba konza mboka ba lobby yango moni ki mutuna mutaza na ba point de vue na ozo pesa par rapport ya o état lié donc marambo zo concerné donc tota musaka micro na biso ya Allo Star to interviewer
toyoka comment bana mboka bako s'exprimer na micro na biso à l'Star. Merci na bande connaissance tout au bolinga Fashion Miguel le vilain de la presse congolaise quand on Sabino Fashion Miguel le vilain de la presse congolaise na sala ram ça na moni pe moko pe bana mboka yeso ko pusana to mega pe ko interviewer ya ki nesoni. Merci beaucoup tota musaka to balancer ka image to yoka ba vie ya bande on a biso comment maman na habité ce que za ma liloba loba par rapport à le lenge mboka zatambola quoi. Eh maman, d'habitude c'est moi le béquio, ça attaque et maman ça la bien. Ok. Ah tout le monde y peut maman, le bien ça passe oui maman. Ça passe pour situation congolaise vivre nango. Ok. Ça mawa. C'est ko bakisa su microbe wana kati ya mokito le bitake microbe ezate. Po ba banda ki mokili. Ye moko nzambe alakisi munene naye. Donc nzambe alakisi ki ya solo azanzambe. Po ebandi na bamindele ba bakanisi ke bakoleka nzambe. Basali ba mabala ya ba homosexuel ya ko bénir même mabala wana devant nzambe to kanda nzambe kiti momao. To e comme na moment mundela lukelonga nzambe. Po na biso tozana kondima ke malgré pas si tozo bunda nango po mundela yaka na Congo ka koyiba po akene ko construire mboka na ye. Siko nzamba lakisi bango ke mboko boyibaka bango bakozala ba les derniers na malade bino nde bakozala les premiers. Mais maman to ebi biso ba congolais to vivre na taux du jour le lenge ba konzamboka ba lobi ke lelo batu babimate batu ba bouger te ba activité salamate attaque yo pe maman na ebi te boza ko vivre comment na ndako. Eza passe na bandaki na passe te eza passe pour sur 10 na ata bo bazo sala actuellement ta loko a lobby papa ke ipo azoma mbongo ya mukie na niveau ya banque banque ayebi ke mboko yo ezali ya ye fashi na gouvernement na ye to ya banque bazo yebisa biso banque oyo apesi communiquer na tous les banques que voilà boleka na ba guichet mbongo ba tieli bino na bokozwa bato ba koma kuna na guichet yango papa ba pesa bango to ya 17700 au moment où on a cité 17700 et ça représenter 17200 ça veut dire salaire nanga na zwaka prenom 200000 ba kopesa ngai $100 plus poussière et loco. Ce qui n'a zongi na cité n'a pas changé on a 170 000 francs. Tu vois comment un Congolais oh yazali gouvernement ya mboka oyo pe azo détruire même na kati ya peuple na ye. Donc vraiment toza très déçu. Na komona que banque centrale a pesa instruction ba futa muto azoka mbongo na franc. Est-ce que on comprend l'histoire? A pesa ngai par exemple 80 000 na zwaka. Ba pesa ngai on va payer $50, on payer 40. Tant on a besoin de cité, on a combien 38 000. Tu vois maintenant, qu'est-ce que la banque représente ici? Maman, on a habité message clé ni nous lancé na ba konzamboko ba Hollande biso. Ba konzamboka batala likambo yo ya banque centrale oyo azako teka déjà dollar na to ya 177 au moment on a balabala eza na 173. Oh mona, c'est que bazo détruire même bo konzamboka ngo bazo monner na valeur. Merci beaucoup. Merci. Ok, j'espère que vous comprenez maman le bien. En tout cas, maman peut-si éclaircissement bien par rapport à Marambozo le Galamboka. Donc, commentaire belé rochezate. Na autant moussa micro tout ça, tout comme impression. Il y a Balamboka moro comment ba peut ça ba point de vue na bango par rapport à Marambozo le Galamboka. Merci. Bonjour papa. Bonjour papa. Merci. Papa, comment on est na bande ko ba Hollande? Comment nangai papa Jean? Papa nani? Papa Jean. Par rapport à Marambo sur le Galamboka, la maladie est biso na monde, n'a habité, point de vue que ça l'année. Pour nous, ya coronavirus. Coronavirus, c'est un problème très sérieux. C'est un problème extrêmement sérieux, extrêmement délicat. Bazoyango blague té, bazoyango aventure té. Les gens congolais, na comprendre ba congolais basala ba wende yeli. Ba congolais mususu yoka basali cop po bazambongo. Nani asali cop et pas ya nani na kopesa mbongo na nani ya bilomo nga ndengwana. Tozala moi mokena moi ndambu ya réflexion. Moi ndambu mayele congolais. Il faut que changer mentalité. Maladie coronavirus est zali. Mes chers frères et sœurs, maman na batata. Coronavirus est zali.
ba première personne oyo bako landa yango bako landela yango eza biso moko ba congolais. Environnement na biso esika tovandi toyeba tovandi ndenge nini ba responsable sanitaire alobi tosokola maboko presque toutes les 2 heures. 1 heure, non, 1 heure, on se met beaucoup 3-4 fois. Là, 1 heure, on se met beaucoup 3-4 fois. Comme ça, tu coquille qu'on a un peu épargné, mais ceux qui t'ont respecté, normes sanitaires, l'environnement, puisque tu vas dire que ça, que bonjour, na radio RFI, calamité na Tonga, na Italie. Plus de 1000 personnes bakoufi lobby kaka hier. Na Espagne, plus de 700 et quelques personnes bakoufi uniquement pour la lobby. Na France, 350 uniquement pour la lobby. Alors, quand on a ce que combien on est pas na biso, vous allez passe. Papa, comment on a papa responsable boy obimite aux ara na couture na coin na habité. Le lengni no vivre na ndaku no na bana. Il aura les a tout leur les a. Écoutez, na quoi bon. Balwa ki lobby. Balwa ki lobby ba tu vas bimater, ba tu vas bouger té. Na ne biso ba Congolais de vivre na taux du jour, na habité. Proviseur côté qui déjà ton nengni. Papa. En tout cas, mon conjoint oyo azaki mesure yo alibisangai. OK. Alimisanga makasi. Il faut mon conjoint il faut yeba que toza ba kinois. Ba kinois ba vivaka na tobe yango wa taux du jour. Kinois vivaka na taux du jour. Tant que autres tambola na ba savon na mutu, savon, même soda, brosse, soki nini. Azuka ko teka ti e ko na suka. Place wezezali. Azuka mwanda wa teki wana, asoyi matembele, asomi nganga, asomi Thompson. na wenza bitula akela nango na ndako bande mais na ndenge bazwa ki mesure d'abord ndenge na zo kanisa ayebisa ki mutu te atuna ki mutu te azwa ki mesure na sentiment na ye moko na idée na ye moko na lolendo na ye moko pour la chaque ye mutaza gouverneur ya mboka or pona na kozala gouverneur o gouverneur bato o gouverneur bato so bato nyo to basili na coronavirus o kozala gouverneur ya banzete ube ya bandako yango na to sengi na pona ngai na sena papa gouverneur Gentili Ngobila avant à mesure na ye a concerté na no ba responsable na moment oyo a responsable a senga a kutana ba responsable sanitaire a tout na bango procédure de na ngeza boy to ko ko sala nini pona to encadrer ba kamone za bien idée zo ke za malamu mais retour na yango il a créé pillage en mboka il a créé des ordres na mboka bato ba soda ba bimana ba sas ba bato koto coronavirus et bobi pe biso allez to c'est la biso non comme ça Gentili Ngobila tikaye moko. Merci beaucoup papa na habité mot de la fin que zani na bande au Balanda biso hein mot de la fin que zani na bande au Balanda biso mot de la fin non mot de la fin za moko ba konjamboka d'abord bango gouverneur ou encadrer ba décision na yo aujourd'hui décision encadrée yango ezala bien des choses qui sont malamu mais encadrer ka malamu te au moni o échoué alors deuxième point na osenga na biso ba congolais mes chers frères tous à la naissance à responsabilité toyeba que biso moko tozali ba responsable nous autres la biso nous autres le moko okolingate et beba à l'occasion de rien bazo biso que tala makambo ezali aux autres attitude malade ezali coronavirus to encadrer ba santé la biso to encadrer bisika na biso to vandi ndenge ba responsable sanitaire ba lobi to zala ba tebelete sika moko
tozala na ba 1 mètre tosokola sokola maboko bisika nyonso tozali je pense amoni na sepeli mingi na bamaison ebele okokoa boye na porte mai ezali bayeba yo te kende komaka sokola maboko leka. Merci beaucoup bien. Ok, merci beaucoup papa. Ok, j'espère que papa papesi ba opinion par rapport à Maramboka. Donc naza on a bino boza pété to yoka koma mutuna mutuma opesa point de vue. Merci beaucoup. Bonsoir la bande de Gognos tout abomoni tozana président papi ya parlement ya IDPS debout na Tchangu donc toza pena président papi yeba me kopesa mon opinion na par rapport ya conjoncture mboka ndenge zotambola. Bonjour président. Bonjour monsieur le journaliste. Président, évolution mboka za ko se passer comment? Évolution ya mboka na kanisi ya liboso na koloba na biso peuple congolais. Lelo mokumba ya mboka ezali kaka na ba quantité. Eza na biso nyon surtout ba congolais. Yango moni évolution oyo isoki ngai na yo na bandeko mususu tompesa ni idée te tolingani te moi et évolution mboka et marcher bien et rozalate puis c'est le loso évolution ezate to condamner nani chef de l'état to condamner gouvernement eza mokumba ya biso nyo soti puis c'est lobby chef de l'état kolongwa mais yo benga be waza ndako pa otikala akokota wana soki ngano bolingo ezate tozo moni lelo makambo ya coronavirus ezali ke maladi oyo na monde soki baki eye na RDC ne banga baloba te tala moni boye moni boye non ezali monde entier. Il faut biso nyonso tout aux na campagne pour na maladi wana bien sûr ekoti mais ezoavement mingi te puis c'est na mboka biso to sambela mingi et puis mboka na biso nzambe alingi biso mingi mais to pesa mokumba na te kaka na mokonja mboka il faut biso nyonso tout tozala na bolingo wana et puis makama maladi wana monsieur journaliste ngana zo kamwa lelo batu mingi baza oyeba te ezali te ke pona ba parti politique ezate pona IDPS kaka et ozaka ba te IDPS non et vous appelez muta palu et vous appelez muta PPRD et vous appelez muta INC et vous appelez muta MPR donc ba parti et c'est belé donc tout le monde a makamba parti politique biso nyonso bana mboka to sangana pona combattre maladie o babengi virus. Mais président ya mabezaka po batu ba déclarer trop ce bon ngamo peksa maramsu fallait botika otata ba église ba priaka et ça la bien en tout cas bo kangi pena ba activité nyonso na église bato zo réclamer vraiment trop na ebita tant que yo pe ne ba kangi église pona yo eza malamu to za mabe na kanisi monsieur journaliste bino boyebi peuple congolais qui teti eza na bango même quand na kati l'église wana batateti ba ali ba lobake non bo sanga na 5-10 mais romona bango wana ba komi ebele biso nyonso sambela puis c'est eloko eleki nzambe zate et puis vie ya mutu sans prière eza vie ya kokufa donc mutu nyonso surtout alingaka prière mais so mokano epesami na mboka bango moko bayebi ndenge ni eta mboka ezokendela eza bilo mususu l'état koki te ke koloba ngo mbala moko aloba biso na ndenga politique moko so biso ne peuple tolandaka o l'état lobi pona makambo ke malamu. Président na ebité biso ba congolais to vivra na taux du jour lobi to vandeka bomba moko ba konza mboka lobi ke non lelo bato ba bimate ba mikenge na ndako na ebité ba provision ba pesa ba to kotsa ba provision na katsa ndako to ndenge nini. Bien sûr vraiment to ebike passe na mboka mais l'état pe azotala maladie nini o ezana na mboka c'est l'état ko lingate ke peuple naye basila na kokufa na sito landi tala na Chine Chine ya pays o bazo lia bien mutuko tana mutuka naye azui nzela akei place ya linga kene mais biso awa tokendaka kaka tokangami na biso be transco yo tala kaka ndenge tosangana na kati ya mutuka le temps bazo ba ke maladi wana ezo ya na mupepe ozo mate c'est très dangereux ozo mona ke to lia kana to de journée to ali mukolo guerre ya la ka awa to sala une semaine ndako est-ce tokufaka tokufaka te mais il faut to ye barapeto ye dar ezali santé ya biso moko de l'état azo ko protéger biso en tout cas vraiment toti kanon makanisa mabe donc tous à vraiment ba congolais otolingi Congo pe le loso effectif site yoki awa nene to sasko ana lemba batu basili oso mona teke batanjidi ba koma paniquer batu ya limité batu ya kasavubu donc tous à vraiment na biso nyos la campagne pour la to combattre maladie oyo virus oyo ekoti na mboka ya biso. Président na ebité mot de la fin no koza nini poto kabwana mot de la fin na ngai na koyekolo baboye biso peuple congolais vraiment to linga mboka na biso
tolinga bakonzi na biso bokonzi nyonso ewutaka na nzambe moto apesaka donc tosalisa bakonzi lelo oyo président de la république ndenge aza wana aza numéro 1 ya biso nyonso peuple congolais ozala nani ozala na numéro 1 c'est le président de la république ntango apesi botindo moko torespectaka yango mpe donc tokomona tokei na premier pas deuxième pas tokoyeba papa tala biso boyeboye te il faut boye aza mutu aza mpe mayele mpe aza très sage akoyebaka ete bana oyo balobi boyeboye tika tosala boyeboye. Merci beaucoup président. Voilà, donc balobi Fashion Miguel kane na prometa bino musala donc na sala ram sala quoi abo moins tozana coordonné to rapé avis à frère na biso par rapport à conjoncture mboka ndenge etambola donc to éviter évolution ya mboka za ko se passer comment donc commentaire vous mettre belé rochezate na zana frère nanga aboye ameke mpe ko pesa ba point de vue na par rapport évolution ya mboka ndenge nous otambola. Bonjour ndolanga. Bonjour papa. Bonne santé. C'était normal. Tu es biso ba congolais to vivre na taux du jour en tant que yo pe moko ya bana mboka na ebité façon o boye mboka zo tambola est-ce que ils ont marché vraiment mal? Bon mboka marché mal parce que activité mais c'était par rapport ningi mboka ningi zali par rapport au travail à tout le sentiment que pour ça vraiment mboka ça vraiment stabilité pour mboka monati ba opeksa bino ke non bo bimate bo sa ba activité moroté mais pourquoi yo bimi au sala activité bon coupé qui c'est problème té mais est-ce que ce de sala kamisala boué et ça par rapport que ngana mteto des jours na futaka parler de na sala kamsa mabuko idanga ma parler so na pas na parler donc nous moyen à vivre ça il faut na bimaka kana doka po et denga na futa parler c'est ça comme on a na mandeko ba Hollande ai ba piqué fou na bité concerne ni auquel le monde de la fin aux années auquel bani na mandeko ba Hollande na bandeko bana biso moi le ko koloba exemple maté mais eza conjoncture ka ya mboka ningi so kindele kaka mboka zo kindele passe makas parce que activité be ma musala no so eza maté. Est-ce que le coronavirus ali c'est allé pourquoi se protéger te ba konza mboka loba o loba yango on a se protéger parce que na ebi ke lo ko ndenge la ngate parce que ngana sa mona ensemble na décide la vie na ngana ensemble na maramunyo so yo munno ko bango jamais mais mais que coronavirus c'est ça ils ont insisté puis voilà merci beaucoup ndeka on a vu Sabino Fashion Miguel le vilain de la presse congolaise na sala arabe boulot quoi qui a au moins avant vraiment kimiaté atambolé partout avec nos ba point de vue ya ba tout moro ba pesa point de vue par rapport évolution mboka comment et ça ko s'est passé après na kudena moko ba frère nanga quoi faire ma casse la carte lemba quoi to mekapé ko ba point de vue par rapport évolution mboka comment et ça ko s'est passé. Bonjour frère. Bonjour. Comment on est na bando ba Hollande comment na ig naza président ya ba coiffeur nyonso ya Moamba na association ba coiffeur ba benga akocoiffe donc la président ya Lemba. Papa Ige nabi évolution mboka et ça ko s'est passé comment? Évolution mboka santé vraiment est malade mboka est très malade. Bon malade dango ezaka biso moté eza partout dans le monde donc monde na minute ezo bela eloko zo marché ezate dans le monde donc l'économie tout ils a bougé ba faire tout ils a bougé pour na moi maladie côté na mboka na muki papa na biso ba économie tout ils a bougé pour la maladie au côté na mboka. Papa Ige na yebi ke na mboka na biso ba congolais to vivre na taux du jour lobby subitement ba konza mboka ba ko que activité salamate ba tout ba kamanda kuna ebité ba pesa bino ba provision to ba sera bino lo mo boy pour et protéger bino comment te ba pesa so provision te mais sauf que ceux qui olandaki chef de l'état tanga ça qui message à liboso alobaki après 40 jours et après 14 jours et vous avez mesure mususu au Hollanda. Mais le problème c'est quoi? Au moins chaque jour dans les na combat Kabila pour na ça analyse Kabila depuis aya na mboko 18 ans aya ko bomaka intelligence congolais qui tsona mabele congolais comment il y a intelligence na donc alanda ka eloko te a réfléchir à sous-souté ndeti shader aloba so ba figio mama na ozongisa mama na odo yebite ba finga ki mama no pona nini et puis ozongisi pona nini oyebite donc ceux qui toujours dans ba message de comprendre chef d'état après 14 jours ba mesure eza ba mesure on est par rapport il y a évolution il y a ba malade ndenge ils ont évolué to meke notre bandaki na ba 3 cas
lelo tokomaki na 51 cas oyo ezalaki lobi. Donc il fallait bamesure mosusu, mais bamesure yango ezozala moins mesuré na bapays oyo baza déjà avancé mpo biso jusque na pays nano marché te. Pays pende ezalaki na libulu, bamalade oyo ye ekoti su pays na libulu, mais bamesure sikoyo eye koboma congolais mpo etombaki briske. Mais basala yango mpe kaka mpo na baintérêt na biso, mais tellement ke tozocomprendre te toolela makasi. So olandi na Afrique du Sud baka ezalaki 60 avant batya bango na bapale mpo bavanda bazalaki na 60 cas, mais ntango bayo otya bango na bapale babima te eye okoma 900 cas. Donc par rapport à wana bamédecin basalaki analyse babi nini soki boza na 60 cas to boza na 50 cas, na 50 cas wana bazomultiplie yango par 30 wana ezopesa 1500. Donc 1500 personnes déjà baza affecté, mais sauf que bamalade na ebimi te. Soki bamalade wana ebimi na bajournée nde bazomona vitesse ya virus ezosala ke bato ebele bazala contaminé na journée au moins 30 personnes. 30 wana so bapesi susu 30 na 30 wana okopesa même 150 personnes na journée. Si on 30 personnes bazwi malade na journée, c'est que na 4 jours bokokoma na combien de personnes. Yango wana bazwa mo ba mesure wana pona pour prévenir kaka ko garder biso. Mais sauf que lokola nzala eleki moto azala na moyen ya kochata loso te na ndako yango moni ba mesure nyonso bazolinga bazwa pona biso malgré pona intérêt na biso mais ça difficile. Mais ce que ya mibale ezake Congolais ye moko nanu biso ba Congolais to amitema mabe lokola bandoki. Muta uti na saga makala lundi mardi saga makala ibanda otekama na 34 000 35 000. Subitement lobi ka nde babika no to vanda 4 jours makala ka lobi na tongo ekomi 50 000, na 14 heures ekomi 60 000, na 15 heures ekomi 70 000, to lalaki lobi makala ekomi 80 000. Ponga naza pembe na marché ngaku na sagi mo effort na nyonso wana poni po mboka ezala ngo na position te to vivaka na biso moko muta oti na mo fufu na intérieur aye nango atie prio ya lingi libanais pe koto atali atekaki mutu semoule 27 000 mutu ana komo teka ekola semoule na 1500 tika nga pe na cha mo marge les sous po yazo gagner trop surveillance ezate ba autorité na biso baza ba compétence surtout ba autorité o bazo bibenga ke non ba autorité na biso bazo gérer ville yo zo pesa ka message soki eloko emati tokokanga mais biso toza na cité ati ata place mote tomoni mutu balibanais baindien baza na bakongo fitira na cité ata mutu mo aza inquiété te le bateki biloko na bango na prix nde bamatisaki ti pokwa mutu mo alekai te mais na te voyoka bango nini soki bamatisi biloko tokokanga toza bapolisier toyebisi bakokende kuna bakokende te po ye mo policier kutaki sombaka na prix wana. Voilà, merci papa. On habite mot de la fin des années poto kabon. Mot de la fin na ngeza ke no nzambe asunga na maladie ndezo kende boy na Congo évoluer te. Pour ceux qui évoluent na mboka o c'est que ça full. Donc ba liwe ozala lo ba mpuku. Donc nzamba asunga to koma ba niveau Italie te na ba niveau ba Espagne te. Voilà. Merci beaucoup. OK. Voilà, merci beaucoup à tout le monde peut citoyen moi na lemba to tout na pe to ebape. Comment on peut savoir point de vue par rapport à l'évolution de bonjour papa. Ah bonjour de Rolangai. Bonne santé. Ah moi là nega tout le monde circulation de comme les loyo. Bon ça ne biso pas si malgré la contretie mais nzamba za na biso ra. Habité comment boza ko se vivre na ndako na bana. Bon nous allons vivre bon tout le monde Congo le bimaki Congo le bimaki pour toi qui antivirus ali nini antivirus ali nini chloroquine to mona nini Congo bololo et au sale la maman la on te meli Congo bololo jusque là mais to moni kimia to tela bino ka ba konzekolo mais biso to mono na ba gene na maboko na ba bouteille se pe na maboko ngela sanini ki ngonde boma Congo bololo comment ya ngonde boma coronavirus agenda oza to meli pour l'encouragement souci na kata motema kofanda ka boye na kata ndako ma courage otata bandeko nao ndeni boza musika nde bozo vivre ndenge nini yango wala lilobano esukeza ni poto kabwa le balanga suka bo esa la pasi po talaka nettoyer la président na biso sika ngana sali projet pour na peuple la ye mais togi pasi na souci na motema
nde malade euti musika ekozwa biso lelo. Ok, merci beaucoup. En tout cas merci ngako balaka chou na mwabi. En tout cas tu vas poser Misia BCBG. Misia BCBG pipe ça papa Wemba chou na mwabi. Merci beaucoup Nabande Kotu Obolinga Fashion Miguel, le vilain de la presse congolaise. Quand on est à Bino Fashion Miguel, le vilain de la presse congolaise. La salle à Ram, j'espère Bino Momoki. Comment Banamboka va s'exprimer dans le micro na biso à l'Ostardon et belé vraiment le bezate. Merci beaucoup Nabande Kotu Obo s'abonner vraiment massivement na site na biso Via TV Monde dans le site à Moro Via TV Monde. So s'abonner à Via TV Monde Moni Fashion Miguel, le vilain de la presse congolaise. Merci beaucoup na Batutu Obolinga Ranga. Merci beaucoup na maman Lili Ntona na Kati à Londres. Pourquoi pas? Merci beaucoup na maman Lili, maman Mimi Gérald de Pincode, moi c'est moi Pembe, moi c'est moi Victor Makasi na Kati à Londres. Pourquoi pas na maman Lili Ntona, ba mère à Londres, ba sola bien na Fashion Miguel, le vilain de la presse congolaise. Pourquoi pas na mon pe Memendele la Kati à Londres quoi, Memendele, ba lobisa Memendele de Fashion Miguel, le vilain de la presse congolaise Moboulou. Merci pe na XL Bébé d'or, mineur à Kati na Kati à France, XL Bébé d'or mineur à Kati, aza vraiment mineur à Kati quoi. Merci beaucoup pe na Batutu Obolinga Fashion Miguel, le vilain de la presse congolaise. Donc numéro de téléphone est là, benga koma to beta mo masola Kati ça vraiment bien. La quantité de mon anime tout le monde a une balasima. Donc moi tout le monde a une balasima. Ça dépend de qui Herman Pro donc Herman Pro. On a ça là un peu Fashion Miguel, le vilain de la presse congolaise pour la salle quoi. Herman Pro, image quoi. Herman Pro, mon réalisateur, Nyoso Yangai. Na sepel vraiment j'espère tout le monde a une balasima.